Mbote bandeko andeko nyonso oyo bolinga mama Nicole Moisanza na babolinga kate yo nyonso tu boza bienvenue na kati ya émission tozokende wapi. Émission tozokende wapi eza mpona changement de mentalité, eza ko permettre biso to avancer to progresser na kati ya mentalité moko ya malamu, eza ko bakisela biso un plus kati na ba famille na biso na ba connaissance na biso. Alors merci pe na bandeko nyonso tu oyo boza ko s'abonner na compte na ngai ya YouTube tozokende wapi. Nzambe ya pambola bino na kati ya émission oyo mama Sanza alobelaka makambo ebele, makambo etali santé, makambo etali problème ya peau, makambo etali mboka, donc makambo etali bouton, makambo etali tache, ezala pas mobile, ezala pas mwasi. Bonsoir kana nanga mama mami Fomba, ba gros bisous. Donc andeko nanga naza mosika bolibisi, donc na pesi définition ya émission oyo rôle nini oyo mama Nicole aza vraiment ko jouer na kati ya communauté oyo. Donc na kati émission tomona ki mwana na biso ya mobali on a tie photo, donc azwaki problème ya poso biloko ebimaki ye, tomoni ndenge nini kisi ya makasi blondef et sali et traité mwana yango mingi ba mama na lobaka toujours ba parents il faut ko tiraka toujours attention na chaîne oyo ya YouTube na émission oyo parce que biloko na lobaka eza blague te, eza ba traitement ebele ezali bio oyo vraiment eza ko aider biso nyonso. Bonsoir maman Joséphine. Donc nde na lobaka toujours ngai na leki na tie rouge à lèvres nanga na nelongi eza toujours sans poudre, sans fond de teint, na lobaka toujours commande ni toko ko restaurant. Et na leki boye parce que l'air est grave pour na pays où ezali RDC. Donc eza na bande comme susu o bazali banda mboka ba oyo pe bazwaka ba information mo muke na ba difficulté, ba oyo pe bazalaka mo muke banfu okofanda na poto boite okoya ko se retrouver guerre mondiale. Alors sikoyo osala nini soki misusu ozalaka pete ozalata na ndeko na yo. Bonsoir ndeko na nga ozalata na ndeko na yo oyo aza toujours wana pona ko essayer un peu ko informer yo. Bonsoir maman Elimbemi. Alors toza awa biso ba congolais na cette émission oyo ezalaka pona ba congolais RDC te ba angolais ba Brazzavillois ba oyo baza ko comprendre langue oyo baza na besoin mama Moisanza na ba vie na bango na ba vie ya bana na bango nde na uti koloba. Yango na ngai toujours kaka na linga ko aider ba africain ke bon négligeaka africain te parce que na parmi na kati ya communauté na média naza pe moko ya ba africain oyo na lingi te ke lobby mundele envier to a utiliser puissamment, alors que tant toza na ba africain oyo bazo sala ba étude moko oyo ezali très bien bana na yo moko oko profiter. Alors eza nazaka wana te na média pona kosala biloko ya buso non, mais biso ba congolais nazo loba bandeko na ngapi ba Brazzaville ba angolais bazaka wana, mais mboka Congo na ina yebisa bino niveau ya étape nini RDC ekomi ti président ya Rwanda akende koloba na RFI ke aza prêt ya kokabola Beni Nord Kivu azozwa yango, donc pona koloba ke non na sud wana, donc kuna na este na biso pona koloba mboka Congo, donc eza mboka moko batu ata bazo yoka musique batu so bazotambola lelo pe lobi batu bakolamuka pe boye masasi bandi contre-attaque bandi congolais lamuka oko kanisa te ke non neti oza libanda, mais oza na ba famille na yo baza kuna babiso baza na ba famille na bango na ba province, faut ozala toujours informé. Misusu pe boza na bandeko na bino oyo boza na biloko na bino na Congo botongi, mais il faut boyeba pe que non
situation ya niveau ya kin to na niveau ya province eza vraiment calme ezali to danger ezoya pona ba congolais ya RDC danger ezoya parce que balkanisation ya Congo esalami. Pourquoi esalami? Esalami na complicité na négligence ya ba congolais. Déjà Ariachou keba na yo, la Duchesse keba na yo, Ansuzolo keba na yo. Moni bino ba comédien oboza na diaspora. Omoni biso na bakanda oyo toza nango sikoyo. Oyo keba Rwandais. Bazoko oser même ya koloba ke non territoire na biso bango ba signer ke non ba kabola yango. Ba misusu okwa ba bozandaka na bino ba information te. Ba misusu lokola peni bozana kati ya ba distraction. Eloko nazo senga na ba congolais. Eloko nazo passer message na ba comédien. Bino ba comédien. Na asir na ba musicien Kabila azali ko s'occuper na bango. Bozo mona kino polémique oyo ezozala na niveau ba comédien. Ba Ariachou bazo bimisa ba secret ba mbongo. Ya ba 20 ya ba $2500, ya ba 50,000. Eza azaki. Ezalaki po ba détourner biso. Ba détourner biso vraiment conscience wana pona ba balkaniser vraiment Congo, ba Rwandais ba fanda ndenge ba bandi ko ça la carte. Donc c'est comme si toza ba faible. Donc pays logo la Rwanda bazoko oser kotia ba défi à boye. Nyonso na pourquoi? Parce que Kabila ayebi mentalité ba congolais. Ayebi ke ndenge eza boye, ba si ba préparer qui surtout landi bien même ba comédien bazolo ba ke ba invita ki bango avant. Nalobaki bien na ba combattant misusu. Bande na biso ba combattant misusu. Ba misusu bo bunda pe combat. Ba misusu pe tala omoni nazo bango vérité andeko. So tolobi ke toi ba combattant to bunda. Tala photo ye ba rappel ba cible. Omoni ngane naza boy. Hein? Na minute biso nyonso ba Félix ateki mboka. Tozo ba ate Félix mais toza ce qu'on a besoin ya unité parce que quand na biso ba congolais est comme grave congolais nyonso za libanda il faut yeba que non Congo ba opasola yango donc oko fanda pe na poto surtout que guerre mondiale bandi toi na 2020 message pesa très important pour nous Olive Lembe et puis pour na bino ba comédien ans keba na yo la Duchesse bo keba na bino Ariachou keba bo keba au moins nde tozaboy batu nyonso tout lobi ba misu balali ba 4h du matin ba misu balali na maya misu au moins tant to lo ba misu lo ba au moins bo bima bo lo ba kino ate oyo lo ba boazana nyango ba soki botie lisusu tala ba moni ba Rwandais ba mona penya kino ba congolais ba betami penya net ba je après sikoyo tokesko contre-attaque na ba Rwandais bino boye ko distraire bato plan moko salami ti bake ko violer ba étudiante lobby ya basi ti ekomi ba étudiant bazo bimisa bango ti ekomi masase betami na campus donc bino bozo ya na bino donc tout s'était préparé ba comédien wana tout s'était préparé hein na lobaki na yo la Duchesse o azolo baza mapinga aza mwana soda na bisi bino bo keba la bino bisu Ariachou omoni yo to tiko soute moni yo toi no na poto Olive ba comédien nazo sabino lo mboko omoni mbongo oyo Olive Lembe azo bimisa tozo sabino kezaki campagne bozo kate alors soki ba pesi no mbongo po bozo sala na bino eloko moko te oza na poto comment se fait-il ko zo $2,500 alors que ba congolais ba utaki Braza ba refulaki bango baza na place ya kofanda te mwasi wana mona ni pasi ya ba congolais wana te alors que ba misu ba utaki Angola ba na place ya kofanda te mais bino bwana ba assistance sociale a moni bino bozalaki bozana pasi te ya kolala nzala
mais ce bozwi ba mbongo wana pour ba empoisonner bato na poto to pour ba ko sala travail sale boza maye bolia mbongo wana na nko eza mbongo ya Congo. Mais c'est le moment ya ko bima na je ya mwaso Live Lembe bosali 18 ans bo balkaniser Congo na minute oyo mutu lokola Kagame mikwape wana azo sala défi na biso au moment où biso pe ba congolais to yebi ke Kabila Félix azawana aza donc ezo mona na kino ndeko eza impossible azo kokate ba combattant IDPS eloko bokoko sala c'est le moment ya kozala libanda. Donc ça sert à rien. Yakoya koloba makelele Kabila boka c'est le moment. Bino boza sur place sur le terrain. C'est le moment yakoloba neti pasteur wana lobby oyekoya eya balkanisation Congo c'est salami. Donc ba congolais s'il vous plaît. Omoni eloko nyonso poto réussir esengaka unité. Mais ba comédien tozo benda bino matoi. Tozo omoni ndeti na oloba boy. Moni ti to oloba boy. Na ko kanga pe boy. Ezali kitenja rouge, ezali sang. Omoni ti na oloba na bino boy. To benda bendi bino misusu matoi. Ba oboli ambongo Olive Lembe oza éternité. To koti na 2020. Ozo batele oni nzamba zo bongisa. Donc il faut à la mayele, il faut à la sage. Au moins problème eza wana okoyeba te mobulu oya na erne oyebite fin na yo eza ndeni na minitio. Oyebite fin na yo eza ndeni na minitio parce que toza na passe. To moni Congolais ndeko moko azolakisa biso place ya Bukavu wana ekatani batia yango soki nini Rwanda toza na passe force oyo ezali mindele te mutu bakoya ezosenga force ba Congolais. Olive ozosala manipulation moko makasi ozo manipuler peuple ozo manipuler ba média ozo manipuler bandeko wana ba comédien ndeko na biso ya mwasi toyebi te soki oza rwandaise to ozali congolaise à RDC. Tala yebaki chaque chose à son temps. Oza nzabete makila bato ezotama ba jeune fille bato na campus bake ko violer bango ça fait mal eza ko tumola kanda nzambe na minitio. Alors yeba yango kino soki yozo tinda tozo pesa ba mbongo po bandeko misusu wana basala ba sale boulot to ba biso bazolia mbongo po misusu banotinda bango kino sala boy ndeko yeba ke après liwa jijime ezali ya nzambe okozala misusu na lieu de tourment. C'est le moment où il faut avoir conscience. Makila misusu abato basimbaka te ba congolais ba combattant omoni ngana sala ba combattre ya retourner au rond. Tozo tourner, j'ai l'impression que tozo tourner au rond. Ya koloba ke te biso suto yebi Kabila zawana justice salamité Félix ndenga zaboye azo diriger te tozo tourner au rond. Donc toza wana pona Félix siko soki to se focaliser kuna toza kaka na combat tozo bunda na ndenge ya bakanda na ndenge ke do Félix yo to tika yo te bien sûr eza lokwa toza na ndako muyibi akoti aye koyiba TV mwana na yo azalaki atiki me ndeko yo kolanda pe moyibi landa nanu moyibi wana kende nanu kobotola TV après ndenge eza wana bandoko soki kobeta mwana no kobeta ye na ndako. Même Bible ezoyisa biso ki ba o baza makasi ba soutenir ba faible ba o baza makasi ya komi faible soki ennemi na biso akangi déjà moko na biso alembisi mais siko biso pe toza to kende kaka te yo ennemi déjà sa kangi yo to ba yo pona nini bakangaki yo pona nini ndenge za wote osalaki biso be au moment tozo se lamenter tozo perdre ba temps
tozo kote ba distraction au lieu tozwa mafinga nyonso tomema yango epai ya Kabila non tozoya nango kaka mafinga oyo ekozwaka epai Félix sikoyo ya kosala nini bandeko na biso bakongolais ebele ya binemi ya Congo bayebi biso bakongolais tovivaka na badistraction donc tout ce que biso tovivre na décembre oyo ti bomoni bandeko na bomoni bacomédien wana bakeku na tout ezalaki plan tout ezalaki planifié même si on l'a dit même ba vidéo na bango bazoloba na bango pe ba bevitaki bango avant parce que ba opération ebele écoute ezaka toujours na ba décembre parce que batu misusu bazoko fêter ba yebi ke a peuple azo me mama na loyenge binemi na bino kuna bazoko sala makambo alors bande wana biso ba comédien misusu omoni de toza boye tout moi no ya riacho moni yo toza dia na ba information bele mobali no oya Rwandais soko ozo se discipliner te soko ozo kosela biso ba chantage ya koya koloba ke mama sali boye mama kuta kabeli bino aussi longtemps même na kati ya privé to yebi ke bandeko wana muswa ba comédien ba ozwa mbome ba misu ba osusola te ndeko kozalaka na esengo te ozolia mbongo ya ebele ozo se poser ba question te bongo so batindi o mission sala osaskoni yo ariacho ke bana yo tanga penza na kamera na ke bisio lisusu moni mobali no ande ko live te a photographe na ye apako omoni ba biloko oye bimi wana o bande ko bimisa omoni nga nazalaki na mona message eyaki déjà niyo surtout nazalaki na ana ndamba ki Rwandais alors bande on a biso ba combattant eza to se focaliser musique non musique te bato baolingo bamemela biso distraction eza bato ya maboki bato bakombo na bango bamisusu oyo esite oyo bazokumisa mwasi wana aosala campagne mwasi wana aodistraire bacongolais en attendant bania mulenge bakoti na décembre oyo barwandais bakotaki baoyo baviole bacongolais na campus eya barwandais tina niveau ya capital viole bandi sikoyo andeko na biso bacomédien misusu so bolingi bolia mbongo wana eya mbongo ya Rwanda te eya mbongo na bino me misusu boza na intérêt ya ofanda nia epi boso boza na bino pe ya intérêt ya kofanda nia te me boza pe na intérêt ya koboya po emsu mbongo wana emema bino na baproblème te mama Olive Lembe oza gentité tala ndenge odistraire bacongolais na décembre tala au moment où distraire bacongolais na basemaine oyo kaka balkanisation ya Congo mpe bandeko na biso bacongolais toza wana kolanda politique ya Félix non toluka vraiment cible faut vraiment tozala na unité misu koloba te ma Nicole unité ozosenga même pourquoi ozotake trop bacomédien wana naotake bango parce que bato bao baza na diaspora awa bazaki na intérêt te ya kozwa bambongo ebele wana tokosenga bango explication tokosenga pe bango explication yo mto wana poto okozwa $2500 pour quelle raison ye mwana wana riacho akosala badémarche ya $50,000 na camarade ne pour quelle raison aussi ota bato bacongolais bautaki na Congo Brazza bazangi place ofanda alors soki naotaki na bango nalobi na bango boye mbongo wana eza ya Congo toboyi te mais soki balingi baservir mbongo wana ekoma l'argent sale
Congolais bakufi tout, Congolais ba souffrir. Nde etourner mabe. Parce que tozana bango a. Tozana bango a. Alors Congolais, toi ba distraction te. Toi YouTube oyo, ba émission oyo normalement ça pour na passer message, qu'on réveille conscience à bandeko. Qu'on essaye un peu qu'on penser aussi pour na bandeko na biso oyo baza na passe. Boni misana essaye un peu qu'on bloquer Rwandaiso. Au moins bino ba Rwandaiso bozo tia ba commentaire. Moni yo mtozo tia commentaire oyo. Ozo tia commentaire. Moni yo. Na ebi nga lobelo likambo moko mabe. Yo, fallait ba tout na liboka ne bazo tout ba congolais. Moni ba jeune fille ba bomi ba on ba violer ba on na campus. Yo fallait ba violer atayo. Ba ndoki ya Congo. Comme c'est la réaction au message wana bien. Na ba vantar oyazo saila Olive Lembe. Et puis biso toza na pasi Olive Lembe azo ko distraire biso na poto. Maman. Moni ndengo yaka. Omoni liboso nde bobanda oya. Bobanda oya bien te na poto. Boza oya na kaka. Ba comédien boa na poto. Bozonga sima. So boza ba misu boa na misala osala te. Bolia mbongo wana misusu otika ba chantage. Bofanda pe anien. Peuple azala boita. Peuple azala boita mais finalement toza mboka misusu te toza na Congo kaka. Pays loko la Rwanda mboka mke bo baso 10 même ba Rwandais ba kaka point faible. Point faible na biso ezali ba polémique ezali distraction ko bandeko na biso pe na diaspora. Bandeko na biso ba mibali ya ba combattant. Na yebi ke ba misusu bozo sala effort mais to yebi na minute donc to nani bokecho yemba ki Félix il dirige rien, il contrôle rien. To boité. Mais maintenant il faut tout luka ba stratégie, faut tout luka place oyo ennemi afandi to ko bando tourner au rond. Tout tourner kaka au rond. Alors que non bande ko na bato yo baza ba ko diviser ba congolais za ba rwandais. Oyo balbaka diviser pour mieux régner. Bango mutu bazo diviser bino pour na bango ba essayer un peu baza na souci ma belé na bino. Donc ba katango po yo oza na poto. Koza na poto pekisite que non richesse wana ya Congo eza ya yo. Mais bandeko na biso ba combattant. Ba misusu il faut vraiment to évoluer un peu année oyo na stratégie à combat. Parce que même ba ebele boza wana bobunda combat ba misusu mwana no ataza moyibi nandimi nanga to oya na internet bando bela mwana no moyibi botala mwana nanga yokela nga tempoli aka moyibi non toza lokwa na ndeko na biso yepa pesi biso pasi mais bo ese bo yebi ke ba Rwandais mususu baloba atiluba ese bo yebi ke ba Rwandais mususu ba okoma ba commentaire ba ofinga ba congolais baza ba luba te ba mususu baza bangala te baza ba Rwandais. Ba Rwandais pe bayebi kokoma misu na lingala ezali stratégie comment ndeni ya ko distraire un peuple. Mais biso siko toza na besoin nini biso ba congolais. Biso nde bato toza na force otobi ke to bundela mboka tozo réveiller bandeko. Donc déjà toza wana il faut totala ba cible. Cible na biso numéro 1 ou même communauté internationale yebi. Peyo ezo ko beta RDC. Ou ils ont humilié RDC. Ezali Rwanda. Mais si que Rwanda politique ni nezo sala. Parce que Olive Lembe to yebi na biso te so aza 50% congolaise, 50% rwandaise. Parce que yé est-ce que bo tozo ngana Olive afandika aboye abenga groupe bana wana nyoso twana en plus na bata média bayeka wana non. Bas ezala ki préparer bango mo pe ba comédien bazolo bango babité. Abengisaki biso avant. Donc, officier moko alobi yango alobi te eza stratégie pour na ba distraire bino et puis ba Olive va réussir à distraire à tiem au moins même na niveau ya bitumba. Moi si so aza liboso, moi ça za wana pour à séduire. A tia ba to distraction,
après banguna bakoti sikoyo ponso on va partir sur tout sikoyo biso ba congolais ba combattant toza na poto déjà Ariachou merci na information na ba secret bimiseli biso oya ba $2500 tozalaki mal informé toyebaki te donc epesa basi pe lisusu ya Belgique ya ba combattant ya ba combattante force maman Olive Lembe pe prochainement emisu tanga koya na poto akoluka pe to banda poser question parce que bino boza na poto bozo profiter alors toza na ba congolais oyo baza sur place o ba uti Braza baza na place a kolala te baza na eloko te o ba uti Angola baza na eloko te alors eza pasi biloko aboye siko mbongo wana tolo baneti bozalaki 4 bozi lokola $10,000 toto lokola $10,000 pona esunga bato yo baoza na place a kolala te eza déjà ebele eza mbongo moko ebele kaka dans le vide boye oyo mwana ayembaka osali na eloko te na bopete nyonso kaka boye bozwi donc eza likambo sikoyo ke non tokotire ba piste place wana tokoki nde lisusu nde koambete bino omoni nazo marché bango te tokokoambete bino nde place wana mais bacomédien na baboza na Afrique boye bango ke non RDC mabe ekoti te eya video ya blague te na yesa bino vérité bonde okola na butu boyoki toyo boyoki donc RDC na minute yo mabe ekoti bodimne bilobela botala misusu régime moko ezolinga kweya botia na mutu na bino te ke no bolobi te Fati non même Félix aza na besoin ya ba congolais ba se mobiliser au moins toza ba responsable neti mutokanga na koya ofanda kate natala kaka Félix te na koza tika wana Félix non ba combattant IDPS il est temps ba congolais faut bobima banda ozomona il est temps lokola ye mwana mbali wana Kabila bandeko na msupe toza libanda il est temps si tozalaki ko bimisa kanda na biso et pas Kagame et pas Kabila beaucoup plus to se focaliser na wana pour ceux qui toke kotala kaka côté moko sikoyo Félix maillot faible to ça sikoni bango bayebi te baye ko distraire bino entre biso na biso bandeko to potana donc to potana to bomana siko ba nani yango bazo profiter na kati wana bandeko na biso pe oyo bozolia mbongo nalingaka ba distraction te bandeko na biso ba congolais o boza mayele te bino nde bato bobomisa bandeko na bino na théâtre mosusu bobomisa bango okofanda boye te na poto omona moto aye naza $2,500 na kabela yo ofandi no kaka boye bino nde bamisu bobomisa bandeko na biso a poto nde bamusicien congolais ebele bakufi na poison so bamisu boyeba te bamusicien ebele bapapa oyo mikolo wana bakufa na poison baempoisonna bango bautiliza kaka entre congolais na congolais empoisonner ndeko na ye mosala barwandais bazosala mo bacongolais il faut tozala baresponsable aussi ozomona soki mosusu ozali na yo moto ovivaka na yo manfu me batela mpe vi na yo ozomona obateli na vi na yo omoni nano yango nalobaki na bandeli na bavideo nazo mutu moko azokonvouloir bandeko wana théâtre baza te baza na droit olia mbongo wana bakoki kolia mbongo mais baza bato ya kosala très attention na bapropre vi na bango mutu azokonvouloir bango aza te mais bamisusu bazokota na bisika oyo baninga baza kolite baninga bazotelemela bato wana soki yo olaisse pas tout le monde aller ozomona eza te ke no bazokonvouloir bango te bazofungola bango misu combien de bamusicien RDC bakufi
hein? Ba musicien RDC ba misusu bakufi boyebi ba papa na misusu bakufi ba misusu boyaka otia commentaire ozo komana yo ozo yeba te ba Rwandais ba kotisa poison na Congo poison biso ba Congolais toyebi poison te mais poison ezali hein a poison ezali Olive Lembe tika makambo zo sala tika bana Congo calme. Donc, tika bakokaba oyo oyebi ke na pesi na gauche na zui na droite. Tala biloko sali biso na décembre. Eza teke Olive Lembe mutabengisaki bana wana bandeko wana ba comédien ba yeka ka nesengo non. Muto akomandaki yango eza mobali na ye. Comment nini ba se préparer? Comment nini ba distraire biso? Comme ba yebi ke biso ba Congolais ba misusu ba zwaka au moins azui sur vidéo tozo so na kaka na ba vidéo tozo ya kokomana kaka na ba commentaire na ba vidéo alors que au moment où bino bozo sala bongo ba Rwandais bazo kota CCC ba koti CCC baza na kini baza ko toyote na ba nini na ba Kivu te baza na kini ba ko violer même moi na ndeko no pe à 5 ans ba ko violer ndeko no pe ya 10 ans ba violer pe ba fille na ba étudiant tu wana na campus. Ça fait quand même mal. Viole les acquis na Est à Congo et kiti na Kinshasa. Et puis, bande na biso ba Congolais. Toza na besoin, to linga te, ya unité. Mais tant on a beta sete na bandeko ya ba théâtre, parce que ba misusu baza koloba trop, mais bazo yeba te ke non, mbongo un isa ya Congo, mais tant on a lia mbongo yo pe, na yebi te place nini komemanga. Em soza mutu oboma no mutu te. Bongo soki ba sengi oboma mutu. Ba musicien congolais oyo ba tata mikolo ba kufi. Bino bokanisi ba misusu ba kufi nga babelaki ma malade. Ba misusu ba tindi muninga oyo poisonné oyo. Ba congolais biso nde toza na kidiba trop. Biso nde sentiment eleki trop. Zongo bandeko na nga ba papa na nga biso ba combattant. Bato biso toko filer, bato biso toko longola bango misu te. Ezape bandeko na biso misusu. Oyo ke bozo so mbongo ya Olive Lembe mais bolo ba trop. Oyo bozo sa ila mo comme si que non Olive nenga azawana aza danser alors que na Olive atonga école te, Olive atonga hôpital te, alors que Olive nenga azawana na ba OMG na ba orphelinat oyo tout eza na RDC atikali kosala charité moko te a tourner ata te. Na mona ki mwasi mo be kuto tiolo biote Ariasho. Ada na soki na nini orphelinat soki fondation soki ni bon bien bo saka na bato be pourquoi? Hein? Bo saka na bato pourquoi? Mbongo ya oyo azozo pa Olive Lembe ba mascara basali loko après tout mona mwana wana théâtre tout monde te atongi nini azole sabana. Est-ce bo éviter que non? Ba orphelinat mususu neza ba empoisonner bana ba boma bana. Ba sacrifier bana bébé. Bolingi boyoka ba vérité hein? Congolais bima non na sentiment. Bima non na sentiment. Ya on na lobby. Yo ndeko na biso Ariasho. Yo ozaka ozo kumisa Olive Lembe ke bana yo no ozo lumbe te na poto. Moni yo no ozo lumbe te na poto. Nano ozo te. So ye moko ayaka pa batamaka. Soki mubali na ye ba maki ba wanda ko kele na ba combattant nyo pe no ozo te. Omoni nan bozo te. Awa ndeza boy ko biso ba combattant ba congolais soki ba Rwandais ba okasaka ba congolais nyonso ba bato ba distraction nzamba opesa pe biso force net ngam na zo ba makila bato etangi oya ba congolais ko yepa na ngana ko zo force ya ona lobi yo wa ya shuka mpanga na yo la duchesse mpanga na yo ansi mpanga na yo bo saka na bato bo distraire bato biso to na mboka msusu te to bima lokola faible devant ba Rwandais so ba pesi to boko lia mbongo bo lia mbongo bo tika bilobela bo tika ko ya kumisa yo Ariasho zo ko mama apesa ngi collègue na yo yaza mwana Congo te
mobali wana kuta aza rwandais oyo oza na ye aza elongi songe aza rwandais yeba mpe ndenge eza na kose protéger parce que toa capable que non Kabila wana longo ata lelo olandi e place akokende topesi yo ya cadeau soki yo oza soki congolaise 100% tokopesa yo Kabila eza mawa mingi baye ko distraire bato na décembre makambo ba comédien oyo baye ko distraire bato bino bozoyeba te barwande bakati Congo mais eza lokwa tokoti siko na 3e guerre mondiale ekosalama lamuka congolais yo to ana poto lamuka matoi nyonso ezaka kuna nga nazoloba kaka ke non nazopase kaka message epa bandeko na biso bacongolais matoi na yo fo ezaka kuna na libanda matoi na yo fo ezaka na libanda basi bakode biso te bino nyonso tu oyo bozoya bozofinga boa barwandais ti bwana makila barwandais RDC na minchi oyo deja eza envahi eza deja mélange on alobi bandeko na biso bacongolais ntango biso tozobunda komba to essaye mpe koluka cible na minchi oyo tant que biso toke kotouche barwandais te toza kaka Félix ateki mboka tozozonga na même histoire et puis tozoyeba te ke non cible penza eza nani nani vraiment oyo penza ke non biso toko kokanga makambo Félix totala ngo sima au moment où tozo se distraire mais tozo au moins congolais bandeko na biso pe misusu ba misu bo bunda bozo se mélanger bozo tantôt tokei toyebi ke Vital Kamerhe rwandais Kabila rwandais tu veux mettre kende kaka na bakanda kaka na bango so bazui batira biso batiri pe o batiri biso Olive Lembe po a distraire parce que Olive Lembe aza mwasi nazo sabino mwasi azaka wana po amema distraction sur des plans ya kosala ya osala oyo ezali plan yango sikoyo tozoloba ke non sikoyo tokoki kozala bafaible yango ti wapi tokoki kozala bafaible ya banoir ya baafricain ti wapi na yango ndako na ye mwana na ye asali buzoba bandeko na biso bacongolais bandeko na biso bakombata na Facebook eza kaka Félix yo mais voilà pourquoi barwandais bazoya omona boye rwandais akomi afingi obi te oyo eza taliban eza rwandais parce que barwandais mosusu bayebi balangi na biso bazodistraire biso mais il est temps bandeko na biso mosusu ya bakombata oyo boza na force même bible ezoloba bao baza makasi basoutenir bafaible mais so Félix aza faible déjà biso sikoyo toza na force tocomprendre ke ye aza utilisé to ye omoni même bafélix yanako topalangana te biso Félix so amoni bacongolais bamimi libanda akoprofite bandeko na biso bacongolais bandeko boza libanda bato ya IDPS ça sert à rien kosalaka bavideo nde sokozo bakabila il est temps bobima libanda il est temps ça ne sert à rien à mincho Congo ezali ni ya Fayulu ni ya Félix ni ya mutu moko te Congo ezali avenir na yo na yanga na ya bana na ya biso nyonso tu bacongolais oyo basali baerreur mpona Congo wana délivrance nango ezoma eza mpe ka Félix wana te bacongolais ebele bapapa na biso tozongi meme bapapa bamende baboshabi wana baza ebele mais sikoyo na miniti oyo tokoya koluka nani baraison te tokoya koluka nani te Félix yo otekaki mboka yo mutu likolo na yo barwandais baye donc Félix aye avant Félix baboshabe bakimbuta bato nyonso baye basali kaka na barwandais sikoyo rwandais yango oyo lelo azosala ke bacongolais bazala divise Kabila afani na ye akezwi so abengisi olive omoni nga lokola nde eza wana nsi na bomi deja bamusicien congolais kota mibali na lesa bango bapoison bakufa ebele yo soki mpe sikoyo na bacomédien yango nazoba bandeko na biso bacomédien toki makambo ba $2500 toki makambo ba $50,000 toujours à bonne note mais problème eza mbongo ya Rwanda te eza mbongo ya Congo
mais bolia boza na sang ya bandeko na bino te na maboko boza na santé parce que Congo na minute yo ba tension eza bien te pona ba information na bino politique olive ko renverser même dans un mois même dans 2 jours même dans 3 jours misu boyo simba mutu boya kozala maleme boya kozala misusu ke non ah tokomo yo ka sonnet yo a reassure. Alors bandeko na biso ba congolais tozala vraiment na force parce que unité soki toza entre biso na biso soki toza entre toyeka ka tobite mafinga efandi ka pa Félix wana bango kuna bosa busana na bango kuna baza wana bazo kosala oyo bakotisi bandeko na bango po bango bazo kotisa bandeko na bango bozo mona me bato bazo ya même na ba faux profil ba rwandais parce que nandimi na ngate un vrai congolais oyo azomona ke balkanisation Congo ezo salama mboka ekatani akoyi ata banjelo ba témoins non ba congolais presque to fan dans l'étranger ça mboka na biso te mboka na bino nde ba rwandais ba kaboli yango ba na besoin pe une partie ekende kuna epa na bango jamais na komona ke non peuple nini oyo bofandi bozala na souci ya mboka na bino te non c'est un péché devant Nzambe. To msusu que non net bomoni ba violer ba étudiante bana basi na campus ba rwandais ba violer ba viol na Kinshasa okoyo capacité ndeko fo yo capacité Nubado monaka ote na Beni mais siko eza na Kinshasa mais mote oya zo koloba isanda sozangelo wa koloba omoni parce que po aza rwandaise so aza rwandais te congolaise ndeko ata kutongo zolia mbongo livre Mobutu asala 32 ans alongwa yango nazoloba te tika yango tolobi omoni ariacho monde batu ba oloba no monde batu ba fingoti ozo zoye olive lembelo ya mama na yo ozo ganga te mama te ozo zo mbongo wa Kongo ekomi ya yo mbongo wa Kongo eza yo mbongo wana Kongo eza yo foza sage ngai yo so nazolia ba mbongo wa bongo bilobela to na caméra te semblant na beti kara et puis ça pour na comédien bino ba misusu boza na poto olie ba mbongo moko o il fallait pas bolia ba mbongo makila ateza ya biso mais bo kolia ba mbongo makila et puis ndenge za wana soki boza bo continuer na kilo koso na bino ya kolia yango mais na poto boleka te boko lekate pour maman wana olive lembe bo biso nde tozo fungola bino ayaki ko distraire biso na décembre biso nyonso tout toye koloba makamba ba comédien ye atosaki mobali na ye babengisa ba comédien wana ba comédien pe bazo sabino poison eza na kini bazo tala bazo na balambi biloko batu balambi boyebi te batu basali boyebi te tout façon ça ba vie na bino et ça va vie na bino ba papa na biso ba musicien ba kofi na ba poison o lisolo mususu oyo batindaki boma ndeko musicien oyo yesu koyo abomi semeki na ye pe bamoko po ye pe Kabila zaka soki atini mutu mission ako éliminer pe yo po yo o dénoncer te et ça parce que pona intérêt na bino mais bozala na ekenge kini ya mabe kini nde eza boye ba rwandais baza bakoti siko biso moni nga na idéologie na nga naza lisusu te trop Félix te jamais to mata to kita mwana mboka soki asali buzoba soki asali ni mwana mboka tant que tokoki ko réussir kolongola Kabila na sol na biso te po Kabila za siko pona nini entre biso toko ya même na ba Facebook tozo finga na kaka Félix yo bataliban wana bazo ya kebele esi bozo yi ba place bazo uta ote bataliba congolais to bunda na mayele to bunda nanu na mayele
bomonaka un kabila alobaka mingi te bomonaka de bango ata bandonga mosusu baza neti ozomona neti mosusu nazosala balive boye ngai nazwi courage wana susi wana ya mboka na ngai nazwa koloba mais omona mosusu ndeko moko aye pourquoi parce que barwande baessaye kodivize bacongolais omona congolais moto aloba makambo oyo eza mpona koréveille conscience ya bandeko ye asali na ye kutu eloko moko te mais alinga ya kolembisa yo mais finalement ndeko nga kutu naza na souci baviole baétudiante oza ime te oza ime te mais sikoyo te ye alobi te yo loko oza fan club ya reachu yo loko oza fan club ya kipede wana apo olobi te yo makambo nini ozoloba nga na congolaise ya sentiment te nga na patriote nayebi pasi ya bandeko na biso bakongolais botika bamisu botika motema mabe bandeko na bino bautaki na braza ti lelo bamisu na toke na bakinga bwana bazolala na libanda moto aboye so bapesi ata ne fiske $50 apamba na moto aza na poto babisele $2500 na oyo place azolala meme na kinga bwana nzela baye kopesa $50 boyebi merci nini akopesa moto wana boyebi combien oyo akoloba na moto oke nzambe amona yo biloko aboye to accepte yango ke Olive Lemba ye kopesa bandeko na biso na poto ba $2500 bateki nini basali nini babundeli nini donc mpona koloba ke non toza na besoin ya noir nyonso tu amonaka pasi te mpoka bandeko na biso mpe bakongolais misusu baza na poto na baoyo mpe baza kuna na afrique bamisusu oyo surtout baartiste wana mpo baagenti te mais eloko moko kaka nazomona mama wana charité na ye ezalaka kaka so bato baza na bakufi e na moma bato baa na pasi boye azosala te mais ngai kote wana tosi toyebi mais distraction bandeko na biso bakombata nazobondela bino na bolingo ya nzambe towelela nanu kokanga kabila towelela nanu kosere lisusu bavisi towelela soki moto congolais moko oyo omoni neti bacomédio tant tozoyebisa bino ke bolongwa sikoyo na nzela ya makambo ya Congo bolongwa na nzela makambo ya politique so oyo okumisa Olive okumisa dans le vide peut-être Olive Lembe aobeta mate aza musika mais yo mto wana biso na poto tosala na balumbe parce que na minute oyo toza sur na temps perdre te tobima bakebere devant barwandais peut-être maman mususu to papa mususu ozolala obi te nabenga badeni bien mais pensez surtout la guerre mondiale ebandi mboko eza take makasi na monde lokola RDC na minute oyo eza te sikoyo nde babengani baétudiant wana bavide campus wana bakokotisa nini na kati ofandi sikoyo kidiba bakokotisa nini sikoyo ntango sikoyo mobulu oyo bando benganga maa Nicole kasi bino boza bato bamedia pesa biso na information mpo bandeko nanga baza kuna non fo yeba ti biso tokoti na babuzoba badistraction oyo ngako toye koredresse bomo ti bo nayebisaki bino na live moko nabaki boyebi pourquoi fiana afingi bakombata donc eza hasard non eza hasard te na komba nyonso tu mwasi azalaka infiltré Dalida akataki Samson suki bafandaki balobi ke yo séduire ye mwana wana ti aye kofinga atushaki bakombata ezalaki hasard te ti biso tobandi kosala bavideo ti sikoyo eza hasard te barwandais bayebi ke bakongolais balingaka polémique bayebi ke bakongolais balingaka bavideo makambo akoswana bayebi au moment où yo nanga jour na fani nazosala balive le 31 mobulu ezalaki na campus oui ou non bapapa na biso bandeko na biso bakombata botiela bamisu bavideo nde bakati bato misu bakingo mobulu ezalaki na campus et puis viol ezalaki na campus mobulu wana eyaki aparti parce que barwandais bakotela bafille wana na bachambre baviole bango bandeko na bango mibala bakongolais basepe te mobulu ebandi alors ndeko na nga
surtout bandeko ya maboke. Bandeko ya maboke. Boko olia mbongo wana, to boy teza mbongo mboka na bino. Mais na silence. Botika bilobela. Mabe koti na Congo. Mabe ekoti. Botika penza bilobela. Mwana maela alok ayobaka. Yo mwana mwasi oza na Belgique. Moni ba video nyozo sala wana. Mutu te obeti. So batu ba obetelo maboko ba Rwandais. Na lobi bien. Ba onyoso ba obetelo maboko. Ata lo bete ya ba bilobela nga na Congolais. Non, pas Rwandais. Rwandais. Mutu obetelo bino maboko ate. La richesse. Moni odaso yo zwaki. Na yebisi yo deja. Moni bakanda obiso tozana. Munde bakateli biso mboka. Nde Kagame leki lisusu azo ba bien na RFI. Ke aza prêt ya kozwa beni. Moni. Ndeko toi ça ma sécurité. Na yebisa ki to ça ma sécurité. Omoni na bibisi elu elamba ikitenza rouge. Wa soda. To ça ma sécurité. Et puis bon ça sou ba blague te. Bosa ba blague te mi toi ba te baluki. So ya bino baluki te pour bon mona que livre lemba vivre éternellement. Olive lembe ndenge za wana alongwa te bokosi. Bokosi nazo sa bino. Pour information na bino mabe koti na Congo. Mabe ekoti na Congo. Pour na minute yo ndenge eza wana na minute yo ndenge eza wana guerre ekoti na est na minute yo. Ba masase ezobeta na minute yo. Ya on a oyebisa bino ba comédien. Na minute yo ndenge eza ba combattant misusu ba koti déjà armée rouge. Donc mitwa bato ya bien te. Ya on a dit ça bino eza comme peu conseil na opesa bino. Aria chaud. Ba ans ba la richesse tala. Bobima na makambo. Ofanda pe anye. Mitwa bato ya bien te. Toi, on a besoin d'unité à Congolais. Mais si on monte le yo, le bito sala teti, monsieur sobite na ko miso livre lembe, na ba kanda, na ba GO livre lemba sali biso na décembre. Bino boyebe, même ngaku na ebe, en général wana bandio signaler to bi oh. Mais zali nde bongo, oui. Bango pe bande mona biso wa comédien, ba ka sate a bengi si biso, tozo ya ezaki rendez-vous ezaki, ya moi site. Même ngana na mobile na ndako. Donc, on va aller éviter les gens dans les villes, surtout qui voyez bon. Babi misère biso ka surubé wat. Ba bien que non ba tout ça été rubé à profiter. Total aye. To mona ye. Oui beta maman moko ba bomba. Kaka tan bino bo uta kinga katiwa. Bande wa comédien. Mais ça c'est beta mieux. Nanda wa rubé wat. Bozo ki ni bangulu ngulu. Bozo ki de sila mo territoire moko eza vraiment na danger. Bande on a mis ba poto ba lo bate. Mais bande on a mis ba congolais. Oh toza na force to lo bito. Nazo bonde la bino ba papa. Nazo bonde la bino ba maman na bolunga nzambe. Fais ça dans on a biso s'il vous plaît pardon. Toyebi déjà ba biloko nyonso. Bo kitana na kanda ba misusu. To kangata likola kabila. Tozala nanu ba responsable ba misusu botika charge ate charge za koto yo numéro ezali zela nazo sa na pe manani so aza besoin kota a koti alobi parce que biso lumye sous lobi to lali te ba 4h du matin ngana moni ndenge ba kaboli Congo donc ba maya miso bimi donc on a eu travailler des choses botika la bino komi to ba misunde ba ba ko mo signer ba ngata ba kanga ba ito ba te baby pardon vraiment. Papa a besoin comme il a besoin numéro pardon par congolais. Combat pour te réussir et sa force. Et état d'esprit. Donc, tu yebi qui m'a baissé kota qui déjà m'a ici sopanaki. Tu ya kwa kizara kakawate. Ye mtate kimboka, ye mtasa ba papa. Mais ennemi na bino fandi ni sur place. Ah c'est gabino. Akepa bengi pe mwasi na ye wana mususu wana yo benga bango ale banani o bazaka makasi na media ba wana eza politique donc passe eza bazo violer batu na est eza ka passe ti ba violer ba étudiant kuna na inikin ti ba étudiant ba benga na bango boy
Donc, Congo est chaud. Il faut informer. Il faut informer pour une chose à la carte à combattre, une chose à la une chose à la réalité, il faut informer. Ma bé côté na Congo. Et on a dit que non, bande on a biso misusu ba congolais misusu bazara pe sagité. Neti mwana oyo. Mwana oyo a chaud. Comme camarade dans ce qui de konayo okotake pour nani. Ali ambongo eza mbongo a Congo. Mais bo li yango boza maye. Bo salir ba maboko na binote. Au lieu de pouvoir dire ça la mission, ça ne sert à rien. Mais, fanda pe na calme. Fanda na calme parce qu'il va quand des amis toi battre. Faut faire na calme. Au moins ni tango ba combattre bazala koloba. Ba 4 ans passés, ba dolo ba musicien na biso ba misusu avant ba kufa. Boke ba poison ezali. Ba misusu pe ba ndao mona ba musicien ba combattant ka boy. Lelo to perdre pe ba papa na biso misusu. Ba misusu ba kufi ba liwa brisque. Ba kei na ba poison. Moni mbongo eza diable. Mbongo eza diable. Tala olive lembe nenga distrait biso. Tata wana a codé ba de quoi bitin, tout s'était préparé. Au moment où Rwandais a yebi ba congolais na distraction. Rwandais a yebi. Tala kutu ba Rwandais bazo finga ba congolais na commentaire. Au moment combattant mo bazo sala de live boy. Ko Rwandais ya yeko finga combattant mo so lobi te Taliban. Ah, Taliban neni. Est-ce que vérifier pe? Oh te Taliban pour soutenir Félix. Non, tout ça na nwana na no elongwa na mutu. So ozolo ngamba Congo oya oya ofinga aza Rwandais. Oya oya ofinga aza Rwandais na mukuse isili. Mais ba papa, ba maman na biso, ba o ba benga ba bité tozo bundela mboka. Vraiment mboka ba bundela ngo toujours na unité. Na yebi ke biso nso toza ba vie famille, ba na mwana no pa ko sala bosoto okubwaka ete. Siko to sa siko ni. Kabila longwete, Kabila fandi wana. Félix siko to sa siko yo nini aussi otana ntokoki ko resi ko longola Kabila te. Bande ko na biso ba combattant. Non singa bino vraiment à 2020, tout ça en janvier. Tu essayer un peu qu'on a focaliser ni lo comme encore. Tout le gana nous cible na mitio. Bande kuna biso banaki. Ba combattant IDPS. Congo ezali ya parti morote, Congo ezali ba congolais. Na ba oyo bitenga na zaki na zayo soutenir Fayulu. En tout cas bien surtout ceux qui attendent il y a se mobiliser pour nous sauver le drapeau. Il faut bobima. Tout beaucoup de na bagé à Rwandais. Oya ko yoka conseil ote italien. Parce que aussi longtemps yo ya na Facebook na yo Félix yo teki mboka yo futeki non. Siko na bando komango siko tiwa. Siko yo eloko nini biti nini oyo penza biso. Tozo bimela na malili tozo kolobaka na ba caméra bit ezani eza pour Kabila keneti mais ennemi ezali na Kabila parce que dans beaucoup kutokoki na ko rester ennemi te. Alors mwana mboka sali erreur to tiri na mwana mboka biso photo bomana na ba Rwandais biso na contre attaque eza ba Rwandais ba Rwandais ba si ba comprendre point faible ba Congolais mais il faut qu'on change PSG chantons changer G. C'est facile. Tout changer G. Sorry, conscience va nous décoller sur monsieur va combattant. Toujours changer G, toujours se focaliser au sala ba vidéo ça Kagame Kabila. Moi ya Kabila on dirait j'ai l'impression et yo kana kapenza pété même na ba live ya bando na biso ba combattant. Ezalaka Chilombo oteli mboka Chilombo yo zaboy bande konanga. Moya Kabila, kombo Kabila wana il faut yo kanaka Kabila yo to lingyo na mboka na biso te Kabila yo dégage Kabila yo to kotiko te ka donc au moins yeta ngo place pas ça azo ba keno batongo baza boy baza pourquoi ba okipende ko na bango te pourquoi ba olanda kanga mais ye na mini chope on dirait kita et komaka
tilombo yo teki mboka tilombo ndenge eza boye biso na yo franchement comment biso tokokozalaka tosoccupe na Félix aussi longtemps Kabila azane wana akomobima comme innocent moko boye akomobima comme innocent moko boye yango moni ke Kabila azosala bi te bino bomona déjà Olive Lembe invita ba journaliste invita bango te non ba chroniquer so ba chroniquer ba misusu wana azomélanger te invita ba misusu non comme eza point faible moko boye pe ba congolais bazozwa bango donc ba congolais so ba o misusu a Kinshasa ba misusu ba lele ba kwande ba juge bango parce que qui point faible pour na passe non ndeko nanga misusu oyo kaka terme ya ba misusu bazolobaka net olandi ba comédien wana ba misusu kaka te kasi pour na passe non toza na pasi ba bengisi biso toza na choix te il faut to kekaka tozwa kaka mbongo non pasi wana bino bozaka bino moko te na Congo bino ko ba misusu baza bakenda ba Dubai ba misusu ba comédien misusu bakende ba Dubai ba misusu bazokende bazo voyager bazokende ba Angola boza na pasi penza te mais soki ba misusu bozo comprendre te bozo yeba te ke non te mbongo yo ezali mbongo ya service eza mbongo ya kosala eloko misusu yo bite il faut basunga biso mpona pasi non so eza penza basungaka mpona pasi oliva basunga bato bauta e Braza bakongolais bautaki Angola bakongolais oyo na Kasai kuna génocide esalamaki na Kamwe na Sapo kuna oyo ke bamisu baola na zamba ti sikoyo akosa déplacement bandeko na biso bakongolais toza wana omo bakongolais nazoba bino vérité tant que biso moko totali nanu Kabila te parce que soki tokeka na bacompte à rendre mais tozaka diviser te qui profite de ça mama moko ta komali alobi Congo wana ndenge etekami alors ndenge bazokata yango biso kaka toza te même nga na mutu na nga nakofanda boye naotala politique papa Bijou Ndomba naotala politique ya Congo nakoyeba pe te ke non politique oyo frère na biso vraiment c'est 100% aza penza na autorité te na kati ezoyeba nango ezomonana mais on peut pas tourner au rond faut vraiment tozala pe na biloko misusu oyo ba stratégie misusu ya makasi toko tourner wana te tokozala wana te nga na ko bandofanda wana te na bandosala fandelaka kosala live Félix yo tekeli biso touti koloba yango pendant Félix soki janvier ezalaki ya année passée ti lelo tokomi na ba inane mais tant que tozolobaka tozongaka leloko moko tozonga mpe nanu na ennemi wana ye nde kombo ne yokana asentir solo na biso nayebi te babisusu bozocomprendre sens nazolobela yango moi tozolobaki bandeko na biso mosusu oyo ya baartiste comédien oyo bamisusu bazoya ngulungulu non bandeko boya ngulungulu te mabe ekoti na Congo boya ngulungulu te mabe ekoti soki okozwa makambo nazoloba sérieux te mitali kaka yo c'est ta vie ozomona mabe ekoti alors biso mpe tolinga te badistraction moko ezanga ntina nga mpona nga personnellement so namoni moto oza kombato ofandi ozosalaka live tout ozobaka tilombo yo teli mboka tilombo te asali nakoma mona comme distraction parce que aussi longtemps cible penye monene aza afandi na ye apikle aobotela bino mosusu numéro mosusu tala même bible ezoautorise oyo aza makasi asoutenir faible oyo aza makasi asoutenir faible po moto bino bozutiaka ka akoma aza faible soki tosala nini Congo eza ya ye te Congo eza ya bakongolais nyonso soki ye ateki ye akoki te oyo akoki ali sala baaction sala baaction merci beaucoup mama mamu Congo eza na besoin ya unité pour délivrance nango eya
toko tourner au rond te bandi na biso mususu pe ba papa na biso ba mama mususu nazo bondela no bolingo nzambe. Oh, ennemi aza kote yo. Biso toza na ngambu kote to tala mutu mususu yo kasi likolo na oti. Likolo na kasi to bongisi mbongo wana ati. Likolo na oti. Mbongo za yepe ndeko nga ngaka bungisa mbongo te na bungisi te mutu aboto linga mbongo ye wana. Siko mutu aboto biso mbongo aza na koto. Siko yo kangamika yo mutu opesa ke mbongo. Kasi likolo na oti. Me kende kozwa mbongo wana maboko na ye po basi balakisi oke mutu aboto mbongo eza pembe. Kabila ye wana aza na Congo. Bana Congo. Donc toza na besoin te ya retourner au rond. Donc son idéologie oyo ya ti lomba te mboka ya ti lombo yo ndenge za boye sita osali boto donc on va tourner au rond. Kabila pe mukonzi afani na ye akari na ye maboko ti lombo aza famille aza ndeko aza mwana osomona. Mais sikoyo iloko nini pa nini obiso tokosa pona ko récupérer mboka wana pona ko sauver pona ko zoba valeur ezani ezananu to tili nanu tilombo to kenanu to se focaliser na ba Rwandais to tiena nu Kabila o baza libanda nazo bana ba de kona biso diaspora boza libanda o bosala ka force to ko ganga donc même à ta même temps na marche na biso mo ya Kabila dégage et bimakate alors bande ko biso boye bité que eza puissant mo wana tant bande ko bima à l'époque Kabila dégage Kabila yo donc eza tilombo tilombo te kimboka tilombo tizoba tilo tala la famille bande on a biso ba congolais o eza biloko monsieur César soko yebi déjà que non mon ennemi na ngai eza yete eza ye obunda pe komba bien obunda pe komba bien toko sanate to lo bateke to yebi ennemi a Congo te to lo bateke non ennemi ango tozo yeba bien te mais tozo yeba bien. Donc il faut to faire sonner aussi communauté internationale ici na Combo na passé à l'époque ezaki Kabila dégage Kabila yo Kabila mais c'est comme si calme kota na Combo na ye. Mais biso mo batozo mi pe ça passe. Kongo ezanda kuti. Mutu nyonso to azawa mwana ni akoza la mabe. O bombe karati, o bomba salité na ye, quelle que soit catégorie on va mabe nini. Bon en tout cas congolais, tous la na unité, to bunda bitumba oti ça fait des années que non congolais ba binemi ba yebi point faible na biso eza distraction au moment de so bazu ba de na mi kota mbongo te ba misu ba uzwa oye batie ba misu à distraire ndeko na ye distraction bien bokanisi neza wana dans les villes kakaboy Olivier Mbaye a bengisi ba comédien non opération nyonso to ya mboka esala na ba décembre so bomoni ba combat de na biso ba congolais ba kufa na décembre mingi décembre oya 2011 ba boma ba congolais ozomona. Donc opération wana esalamaki c'était bien préparé. Donc bandeko o bato bazaki mieux placé ya ko distraire diaspora ezaki ba comédien mais ba combattant ba comédien baza bato oyo te ya ko tika bango comme ça non ba oyo basala ba musala na bango tranquillement ba oyo baza wana bazo kota na bango makambo politique te to tika bango mais ba oyo balingi bas afficher bazo kumisa oyo bazo linga ko empêcher quand même que non ba congolais bazala bien te bango nde biso to kanga bango biso nde to landa bino mais ba congolais pays sans unité délivrance ezate même nzambe na likolo ayebi ke mabe eza partagé même pas entre biso na biso ba congolais même ata toloba makambo ba comédien boyoka langage na lobi te olive pesi bango mbongo e mbongo na bango bolia me botika ba chantage bolia botika nde ba chantage mokili ya moke touti na ba 32 za ba papa Mobutu lelo bazo gouverner te siko o mona pe boye muto oyo zo kumisa lelo so akoyi par terre osani non
bato mosusu nde baloba botala nsima bozonga bato, botala nsima bozonga bato. Malgré bandeko na biso misusu mbongo elobisaka bango, ozolia mbongo na yo, mais ozoyeba te ke non, naza pe na vie, naza pe na ba relation, nde bandeko na biso misusu ya ba comédien bakomaka te, ba comprendre biso passe ezali non, bino kutu boa bien. Nazoloba ngo bino boa bien. Oza bien bandeko na biso. Bwana passe te. Parce que bozande boyebi ko s'organiser te. Ba misusu baza bozwa bebela bambongo. Boko pe kosala ba commerce, ba misusu pe boko pe kosala voyage. Peut-être yo ebele bambongo ba pesi yo, mais moi si moko na kinga bozo lala na ba carton, ba congolais ba uta na Brazza baza na pesa ola tata $10 na ngote. Hein? Tokolanda Félix toko tourner au rond. Félix n'est comme Félix et ko memela biso pe ba distraction. Et ko mema penza ba distraction bandeko na na diaspora. Et ko mema ba distraction. Et puis entre biso na biso et ko mema pe ba conflit. Boye bango bien njoko alemba minu na ete. Boye bi bango bien biso ba africain. Njoko alemba minu na ete. Eloko a trop tard eza wana nante. Et muto aza congolais te eza Kabila afandi. Tosi tant on est bandeli, tosi to potanaki entre biso siko et comme il kamba conscience siko. Et comme il kamba mituna biso siko il fait ça. Et comme il kamba siko ndene zaona comme communauté internationale ayo kake. Tozo crier Kabila dégage. Tozo crier toujours comme Paul Kagame. Mais toza kaka tozo ya te marche ezali ezoboyo Félix atekimbo Félix boy Félix ndene zaona Félix mais Kabila a ça l'opération. Kabila azo sepela azo nesima ande konanga boye ba biloko misusu eza ata même mwana mobali wana Félix azo zela pe misusu ba action moko boye pour profiter ka pour vie misusu pe azaleli ane pe na hérité ane na kaka asa koti ya bato misusu place à koti moya bima liso ezate yo so comprendre que à côté de na libulu ce que l'on nous ça to bunda komba moko eza na unité pour tous na puissance makasi ya olonga ba Rwandais malgré bango bazo bunda bazo violer bazo ya na masasi mais peut-être biso kaka force ya mort biso ba te mani ko comme zo za ba comédien kasi faut la savoir bolingo ba comédien wana ba misusu ngaza contre ba montagne ba comédien misusu ba misusu ngana lingi bino na bolingo ya patriote boza bandeko na biso pas ces akara dans le sens que ba misusu ndenge za wana bosala bandeko na bino mabete bo soki bozwa mbongo lia mbongo mais so balobi ke no te mbongo topesi yo mpona mission ndeko kosala te so po moni kobi na poto naza bien na vivre bien éviter milliers ya bambongo oyo yo zolia aussi ota bato mosusu baza bien te conscience no il faut ça kolia mbongo na boyenge te et ntango bakoma osengo babi ke no tozosengo sikoyo sacrifice olobani lotingala kasi ka bokabela yenga non ata bolobi yo te ate bango eza chance na bango non wani ya bambongo ya mabe ate eza bambongo na bango eza bambongo ya mabe parce que mbongo oyo eza na mawa esunga nde bata pasi mama wana ata hôpital apamba atongi te ekole apamba atongi te ozomona bato misusu kutu baza na baorphelina na bango hôpital kuna aleki te apesa ata badon ye misu na ye atalika bandeko na biso oyo baza na bapa bandeko na biso oyo esi bamisu bakendaka badubai bachine non mpo bandeko na biso nde balingi verité te bazomona ke non eloko ezose passe bazomona ke non te eza motema mabe non bateko bozolia mbongo oyo eza na kaka oyo ekosenga bino baservice mama Olive Lembe vraiment oza na mboka te soki oza vraiment congolais ya RDC fali ozala na souci ya mboka na yo ti mboka na yo ezokendela maboko ya bato mosusu
parce que Kagame azomona ba combattant bazozala trop sur Félix. Kagame azomona que non biso totiki bango topemisa bango tozalaka Félix yo ngai na koya obunda komba bongo te ngai na ko ti on poser la question ba Nicole otaka Félix to takeka Kabila parce que cible ye wana ennemi ye wana tant que ennemi abibi na territoire te omoni yango biso bambuyaka biso omona lobi bamiso bafingi Fayou oya fingi Jean-Pierre Bemba oya fingi Félix mais finalement entre biso na biso nanu tozofinga na entre biso na biso mais bato bakoma biso ba se place te ba congolais 2020 o bandeko na biso pe ba combattant misusu biso bo apaiser bakanda na bino misusu pe ndenge eza wana bo essayer un peu ko comprendre que non biso ba congolais ba combattant pe eloko nini tokosala nazobondela bino bolingo nzambe topemisa nano likambo ya Félix oyo topemisa to essayer na korese combat contre-attaque ekoza na barwandais to crier na monde kombo ya Kabila dégage assassin criminel to crier na monde kombo ya Kagame bandeko na biso ba congolais mutu pe oyo azokabola biso eza biso moko bango bazoya batie confusion mais mutu azokabola biso eza biso moko Kabila yebi pe comment on fonctionnera bien yo zomona te bandeko na biso ba artiste comédien avant bakota na kingakati batie dea babiloko oyo ya place Kabila yebi tata wana uti koloba ngo alobi abite ezaki préparé yango soki nalandi mwa interview ya ndeko moko ya maboke abite programme wana esi mama asalaki biso deja ye mwasi aza mobali na ndako abengisa bango kaka bongo te po alingi bango na bolingo non bandeko na biso nde pasi mais ye azoutilize bango mais toloba nini mutu na mutu aza mwana moke aza te baza mikolo baza na bafamille na bango elenge ya mbongo bamusicien congolais mpe balie bambongo bakufi bamisu bapoison ememi bango mutu bakoyeba mais nde boya na nzela na biso te baanse la duchesse baréaction bosuka kaka bosalaka bateatre na bino na poto to bosalaka makambo na bino moto yango nalobelaki oyo lisusu Mike la duchesse nga nazoya kotomboka po fie na otaki bakombata azodenigre te ye kotia kamera na yabi te yo fio ya Suisse mon frère sentiment ya mabe sentiment vraiment eza mabe il faut ça très attention wana mwa mobali mais nga nde na otelema boye na peut-être mwasi mpe mobali parce que nazoya odéfendre valeur moko boye honneur moko boye ya mboka lelo lobi pe bana pe bafandi batieli bango pe archive lelo libération parmi libération wana ye total bamayele moke ya biso ekoti na kati tika badistraction tika pe ya badistraction yo ozwi $2500 nga nazwi te mpe naa na besoin nango te so mpe na eye na kokabola yango na ozwa yango mama pesa livilembe mpe ade mbongo apesi mbongo nake mpenza badon bato babengana bango na Braza bakongolais bauta Angola baza na place ya kolala te na Kasai ale bato baza na baorphelinat bozwa badon bopesa bino nde bosala te bozolia mais soki boza na sentiment kolia mais boeseye kolia mais na sagesse eya mbongo na bino bapekisi bino te ya mbongo ya Kongo mais misusu nde boyeba kose maîtriser parce que makila bato ezosopana ti sikoyo koma bino boza bien misusu bavivre mabe et puis bamisusu mpe boza bandeko na biso baartiste wana bozose pose baquestion te pourquoi kaka biso pourquoi bato misusu te bazopesa te yo elenge kaka yo ozolia yo elenge kaka ozolia mais ozotikala kopose baquestion te mais pourquoi kaka nga on a lobi ke non ariachou yo kutu nde eza boye tika badistraction na Belgique tika mama wana droit kutu te ya kosalela mpe fie na bavideo te mama biso apesa mbongo yango eza yaye olifalile bale na mbongo eza yaye mbongo eza ya Congo yo mpe mama yango aza yayo mama yango aza yayo te na mobali aza na ye boza te na balie moko te nani tikala biso badistraction mama
tika pensa ndeko tika kosala biso ba orgueil ba vantar on dirait soki mama wana asali eloko moko ya malamu ya spécial oyo keno bilan biso ba congolais tokotuna e bilan bambongo azobimisa moto okebisa $10,000 okabela bato baa na poto moto ana poto ndenge eza wana surtout bato baza na Suisse basalaire na bango misusu ezala ba 4,000 €. Soki lelo azwi 4,000 lobi sikoyo na mois ezoya azwi su 4,000 €. So achange wana badollar boyebi eza bacombien sikoyo moto neti nga na Suisse boye naoke mosala nde papa na ngai aza basalaire eza ba 4,000 et quelques euros basalaire na ye apres sikoyo moto ayo bakiselanga $10,000 eza bafolie donc botika biso calme bacongolais ngai eloko nazosenga na bino bana mboka il faut tosangana vraiment eza facile te bamisusu boza na bapasi oyo Félix asalaki boye Félix asignaki boye mais il est temps donc mpo na ntoko bakorester eza force l'union fait la force totala na nano badefo te banini te tala soki tobi tozongi nano na papa Mozito asala ye na pe perde non azali ministre asali lelo sikoyo tozoko applaudir ye moto adeklaraki te adeklaraki alobi foto guerre na Rwanda non bonsoir mama Lazairoise pourquoi quelque part sang ya congolais mais exemple eza ebele quelque part sang ya congolais soki tozwi Jean-Pierre Bemba moto acédai pouvoir na 2006 mpona Kabila c'était Bemba mais lelo tozoko applaudir ye bato mosusu mpe la majorité quelque part eza sang ya congolais après lisusu toye eso na Félix ate Félix afandisi Kabila Félix pema aboyi Kabila bakese pays Félix boye bandeko mais Félix wana mpe lelo soki eyome ekoti ke non tobalukela Kabila bocomprendre te bandeko tala nasepeli parce que ngai nazali luka moya oboma ye bocomprendre donc yo mpe ti osalaki bongo donc bandeko na nga sang eza sang Muzito atravaille na Kabila azali ministre na ye tolinga te après aye kochanger le côté rien n'est trop tard parce que malgré mboka Kagame azosala biso bachantage wana eya mabele na ye te eya mabele na biso bacongolais problème eza na biso bacongolais eza ke tose focalize na eloko moko tosala nano contre attaque na bato nano baopesa biso pasi to frapper bango mais maman biso ba congolais place wana nde toza gentil biso ba congolais tobosana na biso ata moto asali biso mabe mais parce que tobosana entre biso na biso ba congolais pourquoi parce que toza ba frère sœur eza lokwa neti kanda bandeko na biso na diaspora na bandeko na biso ba artiste kuna ba comédien ata ba misusu ate ba comédien totindela bino te lukuta comédien moko mona obenga congolais boye na libanda yaya bon naoke tshelo rambo parce que c'est la famille donc malgré famille nyonso tu bakoko bunda bakoko swana bandeko leso bakombata naza na seul conseil opesa bino kaka oyo l'unité parce que lelo tozotala nasalaki constat depuis année passée naotala même bamarche na biso oyo kaka kombo ya Félix ezodomine teki mboka ezoboyo Kabila oyokana te sikoyo nazopose mpe baquestion pourquoi ye komboni ezosone te trop ezosone trop te Kagame komboni ezosone trop te na congolais toa na mabele mosusu te toza na mabele mosusu te quel que soit erreur ya moto na moto soki tolobi tofanda to bando tala baerreur baza la majorité meme baopposant wana baza ebele batraître eza mpe na diaspora même na bacombattant misusu baza batraître eza lolenge ya congolais misusu baza facile à manipuler tout comme mpe bandeko na biso bacomédien baza batraître entre yango nazoba bandeko bacomédien mosusu il faut basala baattention na bacomédien mosusu msusu okoyoka
moto a 2500 $. Yo zuite, moza comédien. Banga épée, zala pekenge. Parce que oyebite, traître congolais aza traître partout. Il y a quantité azate, il y a mounen azate, non. Tant de gens trahir aux traîtres, tant de gens déjà au salina ennemi, au coma qui est traître. Mais tant que monsieur pas eu conscience à zongi, muzito, to yambiye. Baza bato o basala ipe na Kabila. Azali ministre na ye. Ayebi pe babiloko mususu. Ah, bandeko. Pardon, bandeko biso ba Congolais. Tout ça en janvier. Ba combattant, il faut changer système à combat. Vraiment. Ba Rwandais, ba touti ba ye na ba commentaire na biso. Bobi, Manicol, on a fini Taliban. Comment on définit Taliban? Et vous a touti. Rwandais penzako, bon, linga les a pour na ba Congolais. Linga les a pour na ba Congolais te. Linga les ali pour na ba noir et belé même ba Rwandais ba yebi linga la komelo même na Chiluba, fingo même na Chiluba. Nga la mon interview ya Rwandais moko azoloba, oloba pe na linga la kepe na Chiluba. Mais ce que muto abongo po afinga na commentaire. Yo bite yo se focaliser comme fan ka ba Taliban. Non, l'union fait la force. L'union fait la force. Tant que tu kangi likola Kabila te, non, to se distrait te. Tous on a marambati lombo, tu tira on va pas, oh ti lombo, oh nan tu tiana pas. Wan les a ba compte à rendre mususu. Wan les a ba règlement de compte mususu. Tant que tu comprends dans mon thé. Oui, bini. Ba nepe ba noke biso. To ba doyo kaka ba passe. Mais stratégie à force, exacte. Stratégie à force, exacte. Biso ba Congolais, to manquer stratégie à force. Parce que tout aux autres, même à na live, dans le sens que même ngai na labu, même attaque Kabila ta live va kolobake oyoko ana kanda na ngakaka. Mais batu musu baza so Kabila ta live d'abord abandi osekalobe. On fina ka Félix ko ye pedaka yo ti lobo yo to kosala boye. Yo moto nanu to bomi nanu te, to kangi nanu te, ennemi ya Congo Kabila. Yo zaka kobite yo tilombo yo deveza bwezela te zona no message ta ye obinano ye nano famille to tili nano eza na ba famille mususu eza na ba couple mususu eza na ba bokilo mususu ba bundaka ba potanaka ba finganaka mais mona bango na bazongani ba osolola ba Congolais poto rester même nzamba na likolo au sepela reno to luka cible nan biso za nan to ebi ke pays ezo take biso plus eza Rwanda n'est-ce pas siko ennemi en aza côté esa kufi esa quitter Congo siko lo ni ezo sa ke pas quitter Congo te yo bika te eza Félix ka muto akanga pas quitter te Congolais côté na ti non pourquoi parce que la force est l'unité est état d'esprit tous a même esprit il y a union est sur les alaki to calculer Félix to samba biso mo na internet biso mo to samba ba Rwandais ba oye ba point faible na biso moko to changer stratégie s'il vous plaît ba papa na ba combattant ba maman na ba combattante na bi ba misu boza na ba kanda c'est Félix na boité mais c'est pas le moment photo kanga cible photo beta Kagame place ça fait mal et ça Kabila parce que ceux qui te frapper Kagame te récupérer Kabila Kagame on a pas coûté mais ceux qui biso tous à la tilombo internet ils ont crié kaka tilombo oya baluki na live ne tilombo oya ye balobi obino ba Taliban toujours ba Taliban to bomana entre biso mai ese sopani mwana na yo na ndako asopi mai siko tosala tokoka siko kosala ni ese tokokanisa mai ese sopani tokokanisa te toi na janvier bando na so ba combattant il est temps to essayer encore de travailler dans mayele na biso belé bande ko misusu ba kozwa pétition
eza bien punition misusu bamusicien bazwaka mpona musique ebeta te misusu ate bacomédien oyo bazokumisa Olive Lembe tokopesa punition tokobomana te bacomédien mosusu bazwi punition mais tokobase trop kaka te mpo na frère na yo na sœur na yo aussi longtemps motu kutu amonisa bino mpasi eza ni frère na yo te ese moi Félix wana ye mpe omona mpasi azomona mpasi apparence ezotrompe ye mpe omona mpasi ndeko salela tosalela bible ko nzambe kuta alobaki bao baza makasi basoutenir femme eza toza na bitumba oyo tomoni asa kwei ntango ozoka masasi ezobeta kuna tanke masasi nano esili te kima kende na lisusu kobunda oyo asa kwei azwi deja lisasi eza koka Félix azwi deja lisasi tokozonga te tobanda oloba yo lisasi yango ozwi de azoloba aloba esu te mutu so aza kokwa neti asa akufi ma azoloba te mais yo oza na force eza neti ni ke yo comprendre que non mutu asimbi Congo Kagame mutu azosala bizobo nyonso Kagame mais sikoyo ozonga lisusu ka na Félix bandeko papa kombata mutu moko tokoyebisanga te moi sanza Félix koyebisanga eloko wana te nga nazotala naza mutu nazomona nayebi mais on peut pas tourner au rond. Il faut tokanga ennemi, il faut tozala na stratégie. Il faut pe ennemi na biso to lobela ye amona ke non toyebi yo tokotika yo te tozobelela yo communauté internationale tozo omoni à l'époque tozo ko ba Kabila assassin au Congo Kabila Kagame donc tozo kende nango ka to kende nango tozo pe komba ndeko na biso to kunza ona no moke nga j'ai l'impression nazomona batu biso ba osa komba mais baza na bakanda moko particulier c'est pas bien. Combat basala en bonté. Eh oui. Mboka be ba libérer en bonté. Mboka nyonso to ezala libéré par l'amour. Force ya kana molingwa. Moni atande toza na live bo. Na mona ti. Na mona batu biso ba ofinga na batantimi batu biso bozozongisa. Pourquoi? Ils ont pesa déjà force. Ba biso ba ofinga ba biso bazo répondre bazozongisa. Il a déjà force. Bandeko na biso ba la diaspora. L'unité, l'union fait la force. To zala na bolingo ya la Congo. Bolingo wana to memango na binemi ba yo kabiso. Ndako nyonso zala na problème. Ndako ezali problème ezate. Maintenant si so bimi na ndako no kangi porte, otiki ba problème na ndako na yo, mutalibanda oyeba te so lobite. Eza kwa Congo. Est-ce que tu as évité que nous entre biso de Congolais to abwe toza penya na ba ranking dans les sens que abatu biso ba CP ya Félix ba biso ba bité attitude au Félix asal makambo Félix asal to CP na ngote ebele to yebi mais to kanga na porte wana to biba libanda to moni loko eza libanda na biso eza ni binemi na biso mboka Kabila photo frapper Kagame na place où ça la passe ils a Kabila a Congolais bozala penya makasi Kabila otambola ba msu bozo betele maboko ba Congolais non c'est pas bien. Kabila zo baluka boye bozo crier non. Alors la famille na sira ozaki point de vue nanga donc pour na kosenga na ba Congolais ya RDC ba oyo ba bundela kamboka donc ezala oza wana d'accord au CP pour na Félix na oyo oza contre Félix mais elo maman na biso papa na biso eza Congo. Alors to essayer un peu que ça la force moko boye Congo eza ya Félix te eza ya Fayulu te eza ya Jean-Pierre Bemba te Congo eza ya ba leader te ba Congolais zwa charge na yo zwa charge na yo zwa ba responsabilité na yo pona mboka eza très important. Bande on a biso ba comédien mususu ba oyo mususu boyo kate omoni ngane na leki boye nazo leka parce que dans la force pe o ezali ya bandeko oyo bayebi ke o pe aza mobundeli mais ba misusu mwana mayila yo kaka bandeko na biso ba comédien mususu na mélanger te
bamisusu boza na poto botika baje botikela bato ba distraction kokasa te oya otake nga obi te na ye mo esana na otake non bamo esanza baobima ebele bamo esanza baobima ebele parce qu'il faut ozala na courage oyo oloba makambo ya mboka faut ozala na volonté c'est pas donné à tout le monde et puis bandeko misusu baza na besoin ke bao bakufi oyo baviole bango na nini na campus bana basi bape na besoin ke ayoka ke mama moko azosensibilize mpe bandeko mpona kobelela pasi na bango baza bandeko basi msu neti yo na nga donc l'union fait la force a congolais moins de distraction mpe na niveau d'internet eza place oyo ennemi azoprofite alors oyo mpa kolinga koyoka ayoki oyo mpa kolinga koyoka te ayoki te bacomédien topekisi bino mpe te bolia mbongo mais so bozolia mbongo bozala mayele mbongo eza ya Congo mais talela façon nini kaka moto akopesi yo mbongo donc vie pasi ya moto eza teke nzambe ayebi te ayebi mais kolinga te ke non pasi na yo oteka vie na yo oyebi lobi te. Donc merci beaucoup la famille na bandeko nyonso bozalaki wana problème toza nango Congo eza na pasi barwandais batake biso makasi baessaye kokabola mboka alors bandeko bana Congo mpe tozotelema toujours mpona koloba ke non Kabila toujours aza na droit ya kodégager après le reste oyo ezali bandeko oyo batrahir eza nango normal tokoessaye koarranger yango entre biso bacompte à rendre wana mpe bozala mais c'est pas le moment parce que nani tozwi solution te ya kolongola nano oyo azali oyo asali ke Félix akoma traître oyo asali ke bakongolais mosusu bakoma batraître oyo asali ke bakongolais mosusu batravaille kaka mpona barwandais azali akufi te azali sikoyo lokola azali donc ye sikoyo biso ifo tokangama wana donc tokangama place wana totika tozosambouillane pour rien. Voilà pourquoi on n'avance pas. Voilà pourquoi ozomona ke non cible penza cible yo na mona bandeko biso ba combat bino ba esi tobunda entre biso jusqu'au ennemi na Congo eza nani eza bonne question parce que faut tozape na cible to retourner au rond nga ko muto koyebisa ngate o mama Nicole Félix bote na yebi mais ngane naza boye ye pe tokosolani après ebanda ndenge nini osala biloko oyo ndeko tala place omemi biso moko eza nano otiki nano ye nano oke bitumba kote mosusu contre attaque mosusu mpa koyebisa biso nayebaki te bandeko na nga boye bongo alors nzambe azala na biso mabele eza ya biso tokolonga donc faut vraiment tofungola miso toyebi mpe keno bandeko na biso mpe misusu baza kotrahir toza mpe na besoin ya kofungola bango miso tozotala bango tozotala Félix voilà pourquoi wana nazoba bino botala Félix mais eza baartiste comédien mosusu bazosala mpe masolo bamisusu mpe bozoyeba te c'est ça le problème moi siko biso bakongolais bamisusu bomemama mpe na badistraction bao baozwa bambongo wana baozwa pourquoi pour quelle raison pour quel service moni toza bakidiba ozomona donc voilà pourquoi ozomona ke tant tobunda mpe komba fo toyebaka toyebi cible Kabila mais totali mpe koto ya ndeko na biso otake mo moke mais ozongi na cible c'est comme ça. Merci beaucoup bolala bien c'est gentil na bandeko nyonso bozalaki na nini donc ingeta na bino donc mpona bandeko na biso mosusu baoyo boza d'accord nanga te eza problème na bino eza problème na nga te donc bao mpe boza wana boyebi ke mama Congo aza toujours kosala mosala na ye ya kosensibiliser peuple na ye donc naza na mboka mosusu te eza Congo donc malgré toza libanda force na biso yango wana donc soki tofandi nye moto mosusu akoki olobela biso aza te donc ingeta na bino Congolais l'union fait la force mbongo eza na suka te donc Congo eza na mbongo ebele
avenir ya bana na yo na ya bakoko na yo. Donc oza na intérêt ya kotrahir te. Bao bozo trahir. Bo diminuer moke lokoso. Merci beaucoup.